mutu dans la vie azalaka surtout na ndenge na ye akomona makambo. Mutu na vie azalaka na ndenge na ye akozwaka décision. Eza na batu mosusu soki makambo ye boye mbala moko aza deja na ba solution na ye akozwa na ye ba décision na ndenge na ye. Donc mokili etambolaka nango ka bongo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo penza na memeli bino yemoko poutine de l'écriture belle vie kandi yaba belle vie. Balobi poutine de l'écriture makambo alibala nde likambo bandeko nanga, makambo alibala nde likambo. Cœur brisé, makambo nini ezoleka. Nini ezoleka bandeko nanga. Avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo, ekozala bien nanu na ya ko sensibiliser batu o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga comme d'habitude, ezalaka bien ce que zolandaka Mama Ba News Étoile Lune Inès TV. Zo penza kiti na yo vanda. Tia moi mai na yo pembeni, tia moi jus na yo pembeni, tia moi sucré na yo pembeni. Côté mosusu ezalaka bien olandaka biso ozoliaka. Tia moi biloko na yo ya kolia na yebite eroyo okolinga olia nini. Soki oza na moi loso, oza na moi fufu, oza na moi kwanga. Donc, yo moko kaka, moi légumes surtout, ezanga kate, moi musuni, ezanga kate, moi mbisi ya kokauka, mbisi ya kokalinga, bandeko nanga, surtout mbisi ya kokauka, otie tomate, otie matungulu, otie ndembi, otie moi pima na yo kote mosusu, sebelo wapi. Kote mosusu bandeko nanga, ozoliaka, kote mosusu, ozomelaka, kote pe mosusu, ozosala partage ya ba vidéo na biso, matisa na yo volume, na système to, na ndenge na yo, ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Information en vrac comme d'habitude na chaîne na biso, tozalaka toujours na partie na biso quand to sala ba émission. Moi, information en vrac kaka ndenge ezokendaka. Bande konanga eza ya koinda. Bana ya Kofi Olomide. Bazobima kaka. Bazobima kaka toyeba te. Eza somo. Bana bazobima kaka déjà 3 bana o babimi oyo mokili eyeba kite. Et du coup, bana wana vérité na poissa. Bana wana bami bimi si balobi non. Trop c'est trop, toki jamais ko bata mabongo te. Il faut pe mokili mobimba pe eyeba ke tozalaka bana ya nani ya Kofi Olomide. Bande konanga eza somo pas possible. De l'autre côté bande konanga soki tokoti na makambo ya théâtre toyaki komona Amina asalaki pe mariage na ye, mariage moko kitoko wapi, mariage moko goût. Ye moko belle vie kandila patron na mwasi nzambe azalaki kuna bandeko nanga akendaki ko soutenir surtout comédienne na ye kandenge azalaka toujours présente. Wana penza azalaka belle vie kandi o mata o kita, belle vie kandi azalaka toujours et encore présente. De l'autre côté na minito to loba bongo. Donc, ye moko Luna Mienzi azana ekaka na France makambo zeminde likambo mikolo ya komika kaso ki akangisi photo il faut kaka atia maboko na libumu ebele ya batu balobi ke no zemi ezonga kanango simate
Omatao kita zemi ekendaka nango kaka liboso na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga, kala mingi te concert mususu ya ye moko Fally Ipupa la star. Fally Ipupa mobali ya Nana Ketchup concert mususu na Belgique kala mingi te bandeko nanga. Toujours soutien na bino ka ndenge bo souteniraki ye na France. To sengi na bino kaka bo continuer ko soutenir ye kozala wana po na ye na ndenge ya bien. Kote mosusu bo Ketiku Wayambo azo finga Fally na ba wario pas possible. Donc ezalaka bongo ba wario bo silika na bino te soki succès ye eyaka kaka na makambo ebele pas possible. Et du coup, bandeko nanga tozongela makambo na biso ya lelo. Cœur brisé. De l'autre côté, toye komona Yemoko Poutune de l'écriture Belle-Vie Kandi Yaba Belle-Vie. De l'autre côté, toye komona Tonton Omari. Et de l'autre côté, titre na biso déjà Elobi Ebele. Toyeba pourquoi Belle-Vie Kandi abala kate, pourquoi aboya kakobala toki kolobango bongo. Bandeko nanga pona balandi nyonso ya Étoile Nines TV, je suis sûr que bolandaki biographie ou toutaki kotia. Il y a de cela presque une semaine, totiaki biographie ya Belle-Vie Kandi parcours na ye kaka ndenge zalaka. Alors ceux qui n'en otala te kotaka na chaîne na biso, émission déjà ici les cas une semaine, 10 jours peut-être au mona kuna biographie ya Belle-Vie Kandi bokendo yoka na système moko ya bien. Mituna bandeko nanga kandenge batu batunaka. Pourquoi Belle-Vie Kandi azobala te? Pourquoi Belle-Vie Kandi azobala te? Pourquoi Belle-Vie Kandi la patrona azobala te? Wana mituna. Bandeko nanga, lelo nalingi tosala analyse. Analyse na biso tosala ngo par sentiment te. Mais to salango na ndenge moko ya bien, to salango na bolingo nyonso, to salango na kitoko penza nyonso. Analyse na biso ka ndenge to salaka, bandeko nanga nga na kozala awa po na koloba, na zoloba na ngai, bino pe boko sala analyse na bino na ndenge ya bien, analyse na bino ekozala na ndenge ya kokoma. Ba commentaire, ka ndenge bo salaka na ba commentaire, nde ekozala analyse na bino bandeko nanga na système ya bien. Motuna kandenge batu bazotuna pourquoi Belle-Vie Kandi azobala te? Pourquoi Belle-Vie Kandi azoboya kobala? Selon ngai, wana eza point de vue nanga, eza teke yango wana nde te. Eza ka point de vue nanga bandeko nanga kandenge tozalaka biso nyonso. Soki makambo ebimi mutu na mutu azalaka na point de vue na ye, mutu na mutu azalaka na façon amoni la makambo. Donc makambo etambolaka bongo. Selon ngai nakoki koloba bongo. Selon ba source o ba pesa ki biso, ba yebisa biso ke Belle-Vie Kandi azalaka na mutu na ye, o ba vivraka na ye. Ba mosusu ba bengaka ye kaka azalaka mobali na ye. Il y a aussi tant de personnes oyo balaka na bango na kunzu. Balingaka mokili eyeba te. Pona batu o bayebi Belle-Vie Kandi. Belle-Vie Kandi aza mwasi moko alingaka makambo na ye mingi esalema dans les secrets. Yango bomona kata soki comédien to comédienne tel abeli. Bomona Belle-Vie Kandi aokendo tala me akolinga te ba filmer ye. Belle-Vie Kandi aokendo visiter mutu akopesa cotisation me alinga te batu ba lobelango. C'est nakoki kopesa neti exemple bandeko nanga. Tango Belle-Vie Kandi a voyagé à Kendaki Poto. Précisément d'ailleurs, c'était aux États-Unis, place à Kendaki. Bandeko nanga mokili oyo ebele abatutoye bakite ke Belle-Vie Kandi a voyagé ki. Donc ezalaki calme moko pas possible. A Kendaki nango kimia moko batu bayaki en paix. Ko découvrir c'était tango comédienne abiso Diana Makila akufaki. Alors Belle-Vie Kandi azalaki obligé ya kokata ba séjour na ye na États-Unis pour na koya kolela comédienne na ye. Ezalaki bongo. Alors Belle-Vie Kandi ba makambo ebele alingaka na ye te.
Deuxième des choses, bande konanga, eza que Belvi Kandi abanga kanzambe. C'est une servante de Dieu. Elle est une chrétienne. Déjà avec Bible et Pekisaka Batu, cohabiter ensemble. Alors, ce qui est azana mutu tolo bakeno natana kunzu abalite. Mais ta ce qui mutu aza, je ne pense pas que bakoti kokota kanenge ekendaka toke parce que ayebi ke Bible e boyaka oyo e boyaka oyo e boyaka oyo. Là c'est selon ngai. Ezangai. Bon, selon batu mosusu kandenge balobi parce que tango mitu nezaki ebele, il y avait même de ces personnes bando yebisanga non mama Étoiline batu mosusu lelo bazoboya na bango kobala, surtout ceux qui amoni carrière na ye, amoni succès na ye ezokendaka liboso. Tant de personnes lelo baboya kobala, pourquoi? Parce que bamonaka keno ba mariage ebele ezongisaka batu na sima. Ole mutu akendaka liboso mais omoni mutu akomi kozonga sima. Surtout peut-être ceux qui okutani na mobali moko azana maîtrise ya makambo te. Ozana mobali moko azana agitation na côté infériorité parce que y a de ces hommes ceux qui amoni mwasi penza makambo na mwasi ezo simba ezala na musala ezala na ba business ezala nini omona ceux qui a mobali ezo simba te. Tant de mari, tant de hommes bazalaka na complexe wana, omona complexe wana d'infériorité, mobali akomi kopekisa yo, mobali akomi koboya o na boy lisusu te, ba mosusu bazalaka bongo. Yango peut-être omonaka batu mosusu surtout ba o bazana ba mbongo, ba o basi ba vandisi masolo. Tant de femmes ba préféraka na bango batika na bango bongo, batika na bango kobala te. Ba mosusu ezala bongo. Mais na cadre pe mosusu ceux qui tokoti na makambo ya spiritualité, batu mosusu pe ezala kata ya Nzambe. Peut-être Nzambe alingi asala mwa témoignage moko na vie na yo, Nzambe alingi asala mwa eloko moko ya bien, peut-être akozelisa yo obala te. Obala na âge moko boye pour que gloire ya Nzambe ezala éclater. Namona ata na biographie on a salela Belvi Kandi, tant de personnes babando tuna mama Étoiline pourquoi Belvi Kandi azobala te, pourquoi azoboya kobala te, pourquoi ba question ezaki ebele. Bande konanga kandenge na lobby Belvi Kandi aza mutu moko alingaka na ye makambo na ye nyonso kendaka nango secret. Déjà to mona ka na alliance donc na ba film nyonso tout Belvi Kandi azalaka toujours et encore na alliance. Toyoka pe batu mosusu bazalaka penza proche balobaka ke mobali na ye parce que déjà toyebi biso babantu poto benga mobali aza mutu oyo aya honore yo, mobali oyo ayaki kobala yo nde to benga kaye mobali. Mais soki eza makangu jamais tokoti ko benga ye mobali. Mobali aza mutu oyo aversa dot pona yo. Na koti ko pesa net exemple ya Naomi Ngolela. Naomi Ngolela babala ki ye. Mais na ba réseaux sociaux to yeba te ke Naomi Ngolela babala ye. To yeki ko yeba ke babala ki Naomi Ngolela, c'était quand ezalaki mbutu na réseaux sociaux après ko bota mwana na ye amibali. Nde ex mobali na ye, mobali oya bala ki nde abimisa ki nyonso nde na ba vidéo ebimaki jour à dot na ye. Tant de personnes bazala bongo. Omona a préféré na ye basala kaka dot. C'est fini, batie commune na kunzu basali na bango commune na bango et puis c'est fini. Baboyi na bango keno to kende église, to lata ba roba pembe ba mosusu baboyaka. Na yebi batu ebele baboya na bango catégoriquement balobi non. Biso to bala na biso ka boye l'essentiel, l'état yebi, famille yebi et pas ya pasteur to kende ka pasteur a pambola biso mais ba moyen eza même mutu aboyi na ye. Donc ezala moi bongo, ezateke azoboya kobala. Réalité kande na lobaka ye moko nde ayebaka ngo. Belvi Kandi aza mwasi Nzambe, aza mwasi kitoko wapi. Poutine de l'écriture balobi soki akomi akoma kaka. Et puis kota la Belvi lelo ata soki réellement aza marié to aza na mutu lobi fo abala aozala mwasi moko ya soumission. Na kotala ye c'est une femme oyo aozala toujours na komikitisa ata soki carrière na eza ya komata. Ata lelo soki to moni ke kombo ya Belvi eza partout dans le monde bato bazo lobela kombo ya Belvi mais devant son mari
akoyebaka kotiaka mobali na ye na place na ye. Quand ndenge Bible recommandaka biso l'homme est le chef de la maison, et je crois que avec Belvi ça sera aussi la même chose. Aobanda toujours ko considérer mobali na ye comme le chef de la maison na système moko ya bien. Bande konanga quand ndenge to lo babongo nazo zela pe ya bino ba point de vue na bino eza ndenge nini. Ba point de vue na bino bande konanga na système moko ya kitoko. Moi toli nanga quand ndenge tozo lobela makambo mariage. Tant de personnes ba yebisaka nga o mama itolini biso tolingaka ba toli na yo soki ozolobela libala nde bomaka biso bande konanga nakosa bino te nga oyo mama ba news mama Étoiline Ines TV, je suis une femme mariée bande konanga na bali naza na ba ne déjà na ndako libala libala ezalaka gu o wapi bisengo na bisengo libala ezalaka tokos eloko ifo boyeba bande konanga ezake libala ezalaka paradis te ezalaka pe lifelo te mutu o penza amemaka harmonie na ndako libala ezalaka mwasi soki oluza na posa libala na yo ezala na kimia libala na yo osepela nango yo moko mwasi oyebaka ndenge nini ya komemelaka mobali na yo nalobaka ngo na ba émission mosusu mobali azalaka neti bebe ka ndenge tobotaka bana ozolakisa mwana salaka bosa ezala pe mobali soki yo mwasi ozaka makambo muke muke komi kogangela mobali e ozala somo makambo muke muke ifo bimisaka libanda e kozala somo makambo muke muke ifo kakolandela kango te mobali mosusu tikela epetan mobali azaka pe besoin na espace ezate ke nyonso ifo ka bobetaka masolo nyonso ifo ka soki bosala nini te mosusu tiki mobali ata 2 heures du temps na ye ami vandi mwa mupepezo leka akomi ko raisonner ka ndenge ezalaka mobali bagangelaka ye te mobali bafingaka ye te lelo tomona basi ebele omona ata na ba mituka na ba taxi ka ndenge tomataka ba train omona basi mosusu na milia ya batu azokipe te si saja kofinga mobali na ye akofinga ye sa kobanga sikoyo soki ozofinga mobali na yo en public opesa mobali maele nini to makanisi nini mobali nyonso azalaka na posa ya mwasi oyo akorespecte ye mobali nyonso azalaka na posa ya mwasi oyo akoshérir ye mobali nyonso azalaka na posa ya mwasi oyo akokonsidere ye yango ezalaka penza mibali balingaka bongo alors bandeko nanga bino baseli bashu soki nano koti na ndako libala te banda déjà ko travailler sur ça namonaka surtout la plupart de femmes soki mwasi aza mutu liboso na famille na bango yende la fille aînée de sa famille omona tango akota na ndako libala omona basi mosusu bakomaka autoritaire akomi ko imposer mobali akomi ko yebisa mobali nini akosala na nini mobali akoki kosala te moni mwasi akomi biloba loba mwasi akomi ko finga mobali ezalaka bien te esprit wana eza yo oza aîné de ta famille mais oza aîné ya mobali na yo te ka ndenge na utaki koloba l'homme est le chef de la maison mobali nyonso tu azalaka na posa ya respect surtout respect wana euta na mwasi na ye mwasi soki ozo respecter mobali soki ozo considéraka mobali soki ozo chériraka mobali ata devant Nzambe soki lelo mobali na yo a tromper yo to mobali azo maltraiter yo oza na ba droit nyonso ya ofunda mobali na yo epa ya Nzambe mais soki ba makambo mosusu ozo sala kango te ata epa ya Nzambe okokana yo kufunda ye te parce que na yo moko pe oza na ba erreur na yo kandenge ezalaka donc eza mwa bongo mwasi ata soki oza na ba mbongo ata soki mosala na yo nde efutaka ke ya mobali na yo conseil kandenge ezalaka ya kopesa eza que yeba que l'homme est le chef de la maison et mata ekita celui le chef il est ton mari il est aussi ton chef donc avant bimisa mbongo avant osala nini ata eza salaire na yo tunaka mobali na yo tunaka avis ya mobali papa omoni nde nini mbongo bafutinga to somba nini na naza na poso soki ya robe naza na posa ya sapato lelo tomona basi mosusu parce que elle travaille donc mona erokota na ye parce que eza mbongo na ngai ke kosomba bisomba somba ba bilamba na ye ba perruque na ye
mosusu mibali mosusu balobaka te mais esalaka bango pasi yango mona mobali akomi koluka refus na libanda mwasi mosusu oyo akoconsidere ye mobali nyonso alingaka azala chef avant ça leloko tunaka ye mibali balingaka bongo ye mpe apesi ya vi na ye ale omona ke harmonie ekokota na ndako ya libala epi yo mpe mwasi okobanda kosepela na libala. Bandeko na ngai mituna batu bazotuna pourquoi Belvi Kandi azobala te, pourquoi Belvi Kandi azoboya kobala. Bandeko na ngai wana nde eza mituna nga na si nasali analyse na nga nazozela pe ba analyse na bino na ndenge moko ya bien bokomela biso kaka na ba commentaire bandeko na nga na système moko ya kitoko et encore kitoko mingi makasi. Napesi mbambote ebele na famille Bota ya Belvi Kandi la patrona ezalaka bongo donc ye moko poutune de l'écriture mama na bango donc na système moko ya bien. Napesi bambote na balandi nyonso ya ye moko mama ba news Étoile Lune Ines TV na système moko ya kitoko. Bambote na nga na Linda Bukulu, bambote na nga na mama Vicky Mbonzo, madame Judith Diampovisa, na pesi bambote na Ines Jeme Antonio, pourquoi pas Rosie Chikomba et madame Kiyongo depuis Turquie. Bambote na yo esika nyonso ozolandaka Étoiline Ines TV na système moko ya kitoko. Les bouchous de moi, les abonnés de Étoiline Ines TV. Bye bye et à la prochaine.